pasteur et ses problèmes. Nous voyons que l'Église est en train de prêcher ce qui est à l'encontre de la doctrine. Du nouveau du côté de chez nous, Casa Penuel, agence de fret aérien, fret maritime, entraide familiale et logistique de l'Europe vers l'Angola. Située à Roua numéro 1, Casa numéro 119B, Palanca Luanda, vous pouvez recevoir les colis venant de l'Europe à travers la France et l'Allemagne sur les numéros indiqués. Carton allant de 100 €, 200 € jusqu'à 450 €. Donc n'oubliez pas, ne ratez pas cette occasion de pouvoir envoyer toute chose qui vous tient à cœur avec cette nouvelle agence Casa Penuel. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde et merci d'être nombreux à regarder notre émission Laissez partir mon peuple. Donc aujourd'hui, comme par accoutumé, donc nous sommes là, je suis là entouré de l'équipe choc de Laissez partir mon peuple, composée de Maître Chouramboma. Bonjour Maître. Bonjour l'homme intègre Hérotech. Merci beaucoup. Bishop Tchatumba, les charismatiques. Merci Hérotech, merci Hérotech. Le messager. Merci. Un grand merci pour avoir accepté encore cette invitation puisque Okima biso messager. Ozanda kuna biso tokokima kutote. Okima. Tokokima te. Messager kenda wapi donc tokotaki sous-marin yango tobimi lisusu po toyebi teno minduki ezali tokobeta. Alors bandeko balandi tozana pona kobeta masolo ya oyela kabino na kati ya bamangomba toyebi très bien que ba pasteur basé belé mususu ya malamu mususu ya mabe mais na moya lelo toyebi que ba pasteur ya mabe baleki belé yango wana biso toponaki mosali ne moko Bishop Tchatumba po eta yebisa biso un petit peu comment il est de l'autre côté de la barrière puisque batu tangu bakena na kati église bandimi tangu bakendeke bayebi que mon santo azali boso na biso yende mutu ko apporter biso mateya oyo ko me biso na nzela bomoyi mais ce n'est plus le cas toyebi que ebele bazana bakoma kolela bakoma ko regretter pourquoi ba quitter monde ba ya l'église puisque ba kuti makambu ya mabe na kati église a commencer par le pasteur ba moko yango na équipe oyo to sangani awa pona koyamba non seulement oyo asali 30 ans de ministère pour attaquer la vision neni ni yatikali ko vivre na kati puisque eloko réseau, bien sûr. C'est un réseau. C'est un réseau, hein? Ouais. Les pasteurs, ils vivent dans les réseaux. Ah bon? Si tu n'es pas dans les réseaux, c'est la raison pour laquelle tu me vois, moi, je ne prêche plus dans l'église. Parce que je ne fais pas partie d'un réseau. Si j'étais dans un réseau, tu allais me voir tous les dimanches en train de prêcher dans les églises. Alors, les lots, donc, tu as qui sujet, mais bah, thème na biso, binonde batok motin la biso ba thème, donc on a yango, les lots to Rolanda, moko, il y a bandimi na Afrique du Sud, atteindre le biso, tout ça n'a pas belé, mais tu retiens yon sauté puisque tant na biso émission za mukuse, mais tu retiens au Afrique du Sud, pour boyoka, au izoleka na Afrique du Sud, na ratimba la sima. Bolandaki au ezoleka na Canada, Bolandaki au ezoleka na Suisse, les lots en Afrique du Sud, lobby rozala Australie. Donc pour nous ça veut dire que ezaka na kata parité et sigani mission de tourner mission les lots. Donc boyoka et puis toyoka 30 ans de ministère point de vue par rapport à au ezoleka na kata mangomba. Amen. Donc voilà, ne quittez pas. Donc, Bishop Tchatumba, tozu message moko et outil Afrique du Sud, ndeko mwasi moko azolela. Azolela, bon, Yorolanda, Oyo, Yazoloba, voilà. Ezanga sœur on a benga qui à partir à Afrique du Sud. À partir Afrique du Sud, église nazolobela eza na Johannesburg, na quartier à Yoville. Quartier mokona pasteur mukuna pasteur oyo mukuna azaki kolobake muta chaki pasteur pembeni moko église on azolobela baza pembeni moko kombo ya église dynamique
pasteur wana tozaki na veillé décembre copine nanga moko invitaki nga kuna nakei veillé minuit ntango togangi bonane tosechange bave na iner wana babimisi baprochette mo bwa pembe bia pembe basi babumbi yango na forme carré alobi prochette wana eza prochette à faveur bazoteka yango 1000 rand na mboko ndeti Afrique du Sud nde tozokemba boye il faut travailler ata 2 semaines na misalo ya sécurité ezalaka kotoyo prochette yango ya faveur soki osombi yango il faut lala nango na coussin na yo na se ya kobanda otiaka yango na se ya coussin na yo olali ekopesa o bachance ekopesa o bafaveur okisi te bakofivre o place nyonso ozoleka na tout le plan mariage cop nayebi te soki nini donc okozala na faveur na makambo nyonso tu soki osombi pochette wana batekaki yango 1000 rands histoire vrai na miso na nga bato basomba pochette wana na ndenge liboma pasteur Chatumba nazoka makambo ozoloba tozolanda bino des fois tokodownload bavideo namemi epa bamakopi na nga todebatre eza na baoyo bazokoprendre na baoyo bazokorejete bon ngai naza contre ya biloko mpe bapaster ebele bazosala yango nabeti lisolo soko komeka kodevelope yango kolimbola yango nano na ndenge ozolimbolelaka biso mpo bapaster balekisi basali kaka ndenge émission ya laisser partir mon peuple ezoloba bapaster bazosala bafidèle okwa baesclave babimisa bacalendrier jour yango bacalendrier paster atia elongi na ye na mama paster bateka yango babimisa bapochette wana bateka pochette wana surtout ye moko paster alobi alalaki pendant une semaine asaleli yango jeune oyo akosomba pochette wana 2018 epesameli ye faveur nyonso na banzela nyonso na bakope nyonso na bamakambo nyonso akoresir bato basombi batie eliki ake pochette ekopambola bango nde problème na ngaki na pesa o pasteur Chatumba ozosala musala malamu ezosimba bato bakomi kose révolter na bamakambo ya baeglise ya Congo oyo bapasteur ya bakongole banyokoli biso kolemba te papa kolemba te bato badécourage yo te kongola azaka motema mabe akoyoka vérité mpe eblesaka mingi bazolinga koyoka bavérité wana te mais keep do it kolemba te donc kolemba te kogive up pe te kogive up te kolemba te donc continue na émission na yo laisser partir mon peuple nzambe akopambola yo eza na bapaster misusu wana Afrique du Sud mpo aconsulte yo na bureau na ye il faut futa bapesi yo macaron bato bazokenda wana pendant 5 heures na 5 heures deja oza wana mpo na booking ozwa kiti pasteur akoyambane kaka soki 3 personnes mais bato bayaki ata naloba 100 akoyambane ka 5 personnes bana misusu bazongi na bamacaron mais bosi bofuta bambongo bapesi yo macaron babuka bino ti yo moko kolemba mpe okenda lisusu te me mbongo esi ekotaki na kesi na bango soki ezaka ya église soki te na poche ya pasteur toyebaka te nde makambo ezosalema na Afrique du Sud ya bapaster congolais eza kaka na Paris te eza kaka na poto te ti awa na Afrique du Sud baescro ya bapaster biloko nyonso ozoloba ngai na soutenir ozoloba makambo ya solo ok nde problème na ngai nayengaki napesa bino lokwa bakopase émission dimanche bomeka nano kolobela ngo ngai nkombo na ngai ser Wendy naza na Pretoria na Afrique du Sud église nazolobela eza na Johannesburg na Yoville nkombo na ngo dynamique église dynamique merci pasteur Chatumba na mosala ozosala merci na brada wana mosusu Shora Mboma en tout cas oza na connaissance ya Bible nzambe apambola yo nzambe mpenza pambola yo émission laisser partir mon peuple ekende mpenza ekota ntina bamatadi ntina baboma bato base révolte mpo tolembi mokolo peuple congolais kocomprendre bamessage oyo bozopesa na barévélation bobimisi na mpwasa boye kongo ekobonga nzambe apambola bino merci beaucoup bye 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 bye. Merci beaucoup ndeko na wansi na tango yo ozolanda laisser partir mon peuple to zu message na yo ndenge biso toloba toujours
na ntango yo ozokende na lingomba omoni likambo ezotambusama na ndenge liloba nzambe te poata pasteur wana. Donc ça ne sert à rien qu'encourager le mal puisque muto akolela eza yo après so poati te yo nde okolela après omona ke na kata ndako lipeza susute omona ke pozwa métro okomo frauder omona ke tamsupo ke ne musala oza na ticket ya bus te et donc on a dit yo nde omona parce tant yo moni likamwa mabe bozana ba smartphone filmer zwa message tinda on a laissé partir mon peuple. Bishop Tatumba outo landa message oza mawa mingi pona omona ke bat o ba benga basala na nzambe bazana pona ko nyoko la ba fidèle olobi ndeni. Bon, nous sommes dans laisser partir mon peuple. Avant toute chose, on recourt à la Bible, à la parole de Dieu, avant d'entrer dans le décrispage de ce qu'elle vient de dire, décrisper ses pensées, les développer, l'interpréter et apporter notre remède. Je vais lire un verset de la Bible. Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 23, je commence à partir du verset 12, je vais du verset 13, mais ça peut aller jusqu'au verset 16. Mais je vais lire des paragraphes seulement pour les expliquer. La Bible dit, on dit c'est un complot des Juifs contre Paul. Un complot. C'est-à-dire, lorsque c'est un complot, le pasteur là, qui vend les mouchoirs, était en complot, en conspiration avec les pasteurs propriétaires de la vision de l'église de Yoville. C'est-à-dire ils ont fait un complot, les deux dans leur bureau, peut-être ils ont impliqué leurs femmes pour piller, voler, mentir, escroquer le peuple de Dieu. Voilà pourquoi je dis que c'est un complot. Ils disent, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et s'engagèrent sous peine d'anathème à ne pas manger ni boire. C'est-à-dire qu'Alobi, va passer le bassin qui gêne, qui plus d'une semaine, les mouchoirs. Et ça dans la Bible. Les gens ont fait un jeûne sans boire ni manger. C'est-à-dire que le jeûne va passer le 31 décembre, na goliate na komelate pona bavi na bino et banda na ba pasteur te et banda kala. Quand tu entends déjà ce langage, un pasteur gêné, un pasteur prier, ne pas boire ni manger, c'est sa vie d'un pasteur. Ça doit être caché et privé. Et ça normal. Mais quand le pasteur commence à exhiber le nombre de temps qu'il passe dans la prière, dans les jeûnes pour vous, il a déjà fait un complot avec un certain ami qu'il va venir. Il vous prépare déjà dans son état de jeûne et dans son état de prière. Et surtout quand il vous l'annonce, la Bible dit si quelqu'un veut jeûner, qu'il rentre dans sa maison, qu'il prie dans les lieux secrets. C'est-à-dire que ces choses ce ne sont pas des choses à exhiber. Mais aujourd'hui, tous les pasteurs malfaiteurs, remplis de sang, le roi de ma pasteur dans l'église peine du soir, rempli du sang, menteur wana, c'est dit qu'on exhiber que nazana gêne, nazana crainte de Dieu. Et dans la Bible dit, ils ont dit de ne pas manger ni boire jusqu'à ce que Paul soit tué. Yoka, hein? Bah tu baboui kodia, baboui komela, baboui ambiance. Mais envie à quoi? Obtenir la mort de Paul. Jean, toi tu crois que Jean Bassani, et ça ne peut pas que c'est bibembe. Et pourtant que Bassani Jean baboui kodia, baboui komela, pendant que bouma batou. Plupart des pasteurs qui exhibent les jeunes, basala ka bajene wana pona ko bénir l'église basa ko kambate basa ko sala bajene ba prière pour avoir moyen ya ko obtenir nini bandi bibaya lokola bato batire bango mutambo kutu passer nga zana bajene mikolo soka tselinga liboko papa sana ka teta jeune bozanga te dimanche nguru makamu miracle ko sala non et c'est dit ko benga bino la façon de vous tuer akobo bino nini na deux façons soki oye parce qu'il doit prier pour toi, il doit prier pour toi, il sait que ba enveloppe ko tambola ba la délivrance. Donc, quand délivrance, c'est les moyens de vous piller. La Bible dit, ils ont refusé de manger, ils nous ont refusé de boire, jusqu'à ce que Paul soit tué. La Bible dit, ceux qui avaient fait ce complot étaient plus de 40. Plus de 40 personnes. Bah, ça dit complot. Bah, boyu kolia. Bah, boyu komela. Pour moi, vous m'avez bah complot, il y a l'église, il y a un pasteur.
nazopesa bino signe ya libanda soko moni pasteur na yo azaka toujours na habitude ya koannonsaka ba jeune na ba prière ya ye du haut du micro yebaka ezali mutambo ezali nzela ya koboma yo yango ozomona après prière ya jeune prière ya jeune et de ne pas manger de ne pas boire ya pasteur assemblée bino dimanche prochain à côté que je n'étais, à côté que il était, il répète les mêmes choses qu'il avait faites quand il était en jeûne, sans boire ni manger. La Bible dit, il voulait obtenir la mort de Paul. Bakilibilei. Kokilibilei, et ça qu'on a fait bunzambete, puisque bana nzambe, basa kokota na mutambo. Soko kote la Bible. La Bible dit que Jésus jeûna une fois, 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas fait ça 2 fois. Est-ce que vous entendez? Il n'a pas fait ça 2 fois. Il l'a fait une fois. Jeûne 40 jours, impact de son ministère. Mais si vous passez au Nabiso, il y a malfaiteur, il y a l'église, il y a peine du soir, il y a malfaiteur, il y a l'église au Zana, Yoville, église dynamique au Zana, Afrique du Sud, Bazana Bassi extérieur. Extérieur, c'est-à-dire, quoi non, saka bunzambe. Les bunzambe ne s'annoncent pas. Les bunzambe ne se justifient pas. Les bunzambe se prouvent. On approuve bunzambe. Est-ce que vous avez bunzambe, c'est le cas Moutou a koudini ne balé. Tu ne peux pas sortir au dîner na maï, les habits secs. Mais tu as passé un habit sur par exemple, il y a passé un boquet, il y a peine du soir. Passé un bagage de tongo midi pourquoi? Mais ce que vous avez à son visage, quand il prêche, il ne transmet que la haine. Quand il prêche lui-même sa propre vie, et c'est un avis, commande moi si naïe, commande yemoko, l'église va te passer qu'on dit, tala, osana kata jeune, c'est-à-dire osana bunzambe. Mais comment, mbongo l'église na yo, et utaka, na offrande na bapanye, et lungu na offrande na bapanye, et kotimba na moko na muntu kanayo, et kote na muntu kanayo, et keinda kunayo. Mais bato basa ko sala na yo, o imite balé. On évite que lalaki, on évite que beli, ça ne te concerne pas. Yo kaka loboko nzamba ko pambola yo. Siko poto songe la na sero yo Wendy. Ah, Wendy comme le combo ya belle sœur nangai. Leki ya mama kachi comme ne pe Wendy. Ah, mama Wendy. Ah, mais de 5 ministères. Mama Wendy na Pretoria. Mouchoir. Na zo biso mouchoir ebandi kuna te. Tangu na Congo Kinshasa. Bato a génération na biso l'église de réveil na boyi ko tanga bakombo nde bayaki na basinya ba mouchoir na ba stade mouchoir a pembe mutu nyonso c'est pour mouchoir a pembe wana mutu nyonso eza ba mouchoir a pembe oye asalaki commande e utishine akomi nango na ndako na église ateki nango bandimi yango nde bakokende nango na stade, c'est-à-dire que c'est un commerce. Côté que ba mouchoir na kati église eza commerce. Ces pasteurs-là, ce sont des commerçants. Le qu'on a pour baloba que tous ça commerçants, baboui que tous ça commerçants. Parce que sont que tous ça commerçants, mon temps qu'on préfère que nous soyons mouchoir dans un magasin. Si quand il faut là, tu sais mouchoir ou avec les gens à Bundambe, mouchoir à faveur, escroquerie. On peut être 100 fois plus cher que mais mouchoir, on a $1. Mais quand on a valeur à $65, 65 euros, et pas d'habitude. Est-ce que 65 euros? N'importe quoi, mouchoir 65 euros, ce sont des commerçants. Maman, bah passer l'église dynamique, ce sont des commerçants. Il n'y a aucune faveur. Na Elamba Moutou. S'ils veulent interpréter que Elamba Paul, les gens touchaient l'habit de Paul, étaient guéris. Et la femme qui a touché le pan de la robe de Jésus fut guérie du sang. Et ça l'a marqué 2 fois. Et ça n'a pas qui 3 fois. Et ça la méthode, et ça doctrine. Maman Wendy. Donc merci Mingina Guillaume Kulunga Nana enseignant chercheur qui pensait que garçon on a parmi Bisso et Kotala Bisso à Paris. Ah merci vraiment Guillaume Kulunga, merci pour la moussalo de ça. Bienvenue à Paris. Vraiment et ça n'a pas si trop pourquoi. Moni batozo comprendre que ngala zo ngana tout na bishop va to avancer. Ndenge ni batero bazakali comme que on a pasteur assemble la menake le nganzam. Le temps ngazakana za nzambe te. Oh, à côté qui 2 jours avec le Ganzam, à côté qui 20 jours avec le Ganzam. Bon, tant qu'enfant, on a vu ça. Ah, mais ce sont des manipulateurs.
Ce sont des gens là, ce sont des commerçants. Puisque bayebi que la bonne façon, yango zone maman olangi ya combat spirituel. Atikala ko sala baje na bango 21 jours, il y a 7 jours, il y a 14 jours après ça ka batute. Asala ngote. Non non, asala ngote, asala kangote. Yo kokuta. Non non. Pona bino. Arbi ke ndi ko délivrance na yo. Yo esclave, kufa na jeune na yo. Voilà. On se comprend. Puisque et puis des degrés, des degrés missionnaires, à cause de la tâche, il y a une hérité à Kokufa. Puisque des degrés quantité, il y a un Kakou mécanicien ou un athée. À Koki comme mécanicien ou un athée, après ça, bateau. Bateau, sur Vandé, Nazara, bateau, Vanda, qui est intimement, à côté de Kabajon, à Tam pour mon côté. Il y a Tinda Kabato. Pourquoi Tinda Kabato? C'est la façon de les manipuler. Puisque pour nous, Kokaramoto, Moto à l'été. Azoko de sikasa peut mener en dame, à ça de minjoto. Ce qu'on a ça quand à minjoto, tout ce que tu vas lui impliquer, à ça azota la pressé pour qu'il t'envoie ici là, à que Nicolia dans c'était azoko ndi matou. Yango zo ba pour na ko ça ba appel de fond à l'église. Pour na ko ça ba oui d'onction l'église. Il faut passer à des crêtes kabagène. C'est une façon de manipuler les gens. Ngozo la manipulation. Oui, où tu na Joville. Tant qu'on passer à zolo baké, na kenu ka ilongi nzambe. C'est-à-dire que azalaka nzambe te yango na zeli kozongela plupart des pasteurs non ah voilà c'est pour vous dire que sur 10 9 travaillent dans un réseau lokola nga chato malelo je suis en train d'engendrer un réseau ndio komona na soki no bunda bandi côté ya lobby na créer un réseau lokola mikolo réseau nyonso ekufi pasteur moko kozwa risque te abinga en église na ye na kende côté ya jamais ko ça mante puisque d'abord côté maka visage na ngana telimbo iner bateau sur la Bible l'église en ici pour ça qu'on découvrir ce jour là que en face na bango parce que na manipulateur qui leur dit toujours na ke kuluke longi nzambe c'est-à-dire que atambula kana longi nani bon imagine toi maman on a lobby que na fin de l'année oyo bazui papa pasteur a eu d'abord calendrier a tiré le mieux ya mois sinaï nulle part banda jeunesse apocalypse tout là comme même na ba apôtre ya Jésus-Christ même bateau bazaki ko fana ba maman bazako sala baba li bango nyonso célibataire azala kité mais Pierre barbi que la femme de Pierre la belle-mère de Pierre était malade Jésus a prié pour elle pas coller ma fouta atikala ko sala yango te na Bible pourquoi ozo mona ce que ezaki déjà une façon que sabino que na lina teka ba calendrier papa pasteur soko zo landa na Joville kuna soko lingo teka ba calendrier et puis elongi na carte église pour image Bible le ba ko représenter image mon côté na carte église pour nzambe d'abord ba représenter Moïse, notre absolu. Moïse a l'oba na mona nzambe nzambe isa que l'homme ne peut pas voir Dieu vivre. Amona ka mokongo pa matala makamba mona. Siko oyo ti na biso na kati ya église, maman pasteur le ngamunene na papa pasteur olobi ke pose la béni. Mouchoir, eza pratique ya lelo te ndenge biso ka utoloba. Ezala ki te ke ba ko pesa bato so ke na mouchoir na ndako te. Ezaki na mwasi moko na piscine ya na mutu moko na piscine ya Besaida avant d'appel le batuana 38 ans na koleka yozo la ndanga na yo aoze la batindika le biko salaki bacha mouchoir abika na yete ba mouchoir d'espoir oh my mafuta l'huile oh l'huile donc so azwa rien mais ezaki na mokolo moko fala kuta na mutu moko mutu moko oh yo nanga tozo zela na bato so bazelaka aisa ya lobi prend ton lit et marche bato bi oh mais tu pas telemi pour acheter mouchoir te atelemi pour na mouchoir d'espoir te et puis moyennant 1000 francs 1000 euros ba disciple lui asala yango Pierre aloba ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus-Christ lève-toi et marche est-ce que singa ki mbongo ya mouchoir d'espoir non est-ce que singa ki mbongo ya mafuta non est-ce que singa ka sala ba jeune ndako pour na kedongo lukelo nganzambe pour ni bo sala batu na kati ya église ka bo fa na kisasa ma sœur soko mon église anéo na ko tarder li susu te et puis bino bokela ko zo olingo kuta na pasteur il faut pesa mbongo pour na nini il faut kuta na pasteur il faut pesa mbongo bozo le kisata na consultation Jésus-Christ ayeba ki yango déjà amen Jésus-Christ azaki na batu musukutu aken bakuta na te kaka nenga yabi nazana mwana nga zobela na ndako esa bika oyo inango na yeko mona bibo zonga déjà makamte ceci ezala makamte fo yakuta na kana basene yango no mona escroc imagine ton mana zolo ke il faut yamba batu 100 mais azuka ka 3 personnes mais batu na 100 basi ba futi mbonga makaro pesa nga verset biblique na se ya makambo ya makaro wana Bible elobani nesika wana mais il faut pas que le retourne spécialiste à Macron banango na Congo eza Denis Les azali na Cameroun nde mutu ako expliquer bino comment alobi pezi escroc escroquerie alobi eza une façon na koma na mbongo ezaki ni na bi na muli bato su yokanga bien
makambo nazo na passer Denis Rolanda ngai alobi bien ba tutu bazaki basaki déjà l'église passer Sonia zo église na déjà passer Mbia zo tutu azo église azaki l'église te bon on face ali kasi makaro prophétique voilà siko mbongo anyo su yango ezako sala ke efande l'église asa l'église ezaki makamba nzambe te et puis atuna nzambe te ye moko mtao sala ngona ye moko siko yo lelo pasteur batu bazo ko elonga nzambe pa na yo makambo tozo loba nangona sabino toza ba inspecteur te toza na marqué rouge à corriger te toza ba police de police te mais c'est une réformation une révolte spirituelle papa moko boya mobutu ya ko mona ngai en tout cas na sepena papa na bi papa le travail que vous êtes en train de faire là et ça travail oyo ba fallait ba aimer ba sala yango basali yango te nzamba otika bino te et ça ko réformer donc congolais place azali abinga so na vai na ndako soka essayer na bi non 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 je n'ai jamais entendu ça pendant avant na poto il y a 40 ans pour le bouti wapi ngabite nzamba sistaka bato azoka biloko moko vain pour confondre les salles juste nakanti ndeko za na raison puisque makambo yo ngana utaki na libanda bon na yoka ba telemela ba pasteur na modèle bino zo telemela ba pasteur te et ce qui est pire c'est que pasteur azape menanga ye moko zo telemela ba yes chance dango ezali ye asala 30 ans a soldé de 30 ans na ya ministère donc ezala ko la mutu mo asali 30 ans escroquerie bi bon na ndimi na soldé ango moyena elo côté escroquerie ko oyo sala ezaki escroquerie pire et simple kasi yo makaro ya zolo yo yebisanga siko les charismatiques mais ngai tango basako benga bishop Chatumba charismatique oyebi tango nga je descends dans une église ngai na kosokola bato makolo na kopokolo bato mafuta na kolesa bato ba sainte scène c'est-à-dire que toutes ces pratiques là sont couronnées après par l'offrande alors tant que nous sommes là et c'est en complicité avec les pasteurs parce que nous devons sortir l'argent. Mais c'est de l'escroquerie. Mais lui m'intègre. Nous avons ce que n'a que 30 ans à solder. Na soldé yangutala. Bato bazoloka, oh na sala 15 ans, na sala 20 ans aux succès. Yangai 30 ans, na soldé yango. Bozo yango. Les messages yo robinde nini, oyo ki message oyo. Na si message moko poignant. Alors, robinde nini. Ezali penza pas sina mawa, mais il faut pas s'appeler parce que mutu a 30 ans ya ministère ya bâtiment tozana yi awa. C'est-à-dire tozo répéter toujours tobi keno Nicodème abomba maka. Mais tanga yoki keno masi aye Nicodème a comprendre qu'il faut luka sali na ye. Aye na butu pona luka sali na ye. Ayebi si mais na butu. Ayebi ni pas inga na baka toujours keno na presser pourquoi parce que à battre record ya ba repenti na Congo oyo mutabimi en face ya télévision. C'est-à-dire et puis makambo oyo grande écoute. Makambo oyo ye asala pendant 30 ans, c'est-à-dire batu mingi ba yebaki keno ye azana kata bon. Mais ba ko situka na 2018, 2017, 16, 15 c'est-à-dire azalaki na dans les bontés. Réseau. Ezalaki na kati ya réseau. Qui a besoin de gloire, qui a besoin de bongo. Mais ce qu'on est plus important, c'est-à-dire acte oyasala, ba pasteur congolais mingi banganga, bazo ko mena moité. Yango combat to zana ngwana. Alors, ce qui na rejoindra yé parce que ngapena mana bâtiment. Pour na mana bâtiment na ngaki na zala na garder gloire. Bon bâtiment lingolo ba église. Ba bâtiment le qui c'est église. Pour ngana uti église ya molimo ya Pevalongo. Mais ce qui na luka ki gloire, on a ni malokuta. Mais na saleli psaume 40 verset 5. Heureux toute personne qui s'attache à l'Éternel, qui se retourne pas vers les oreilles et les menteurs. Alors, comme on a une identité dans la Lukanzambe, na bimi na bo gloire wana. Na go se prépare ba mbongo parce que la question que na ko prêcher, ba tu faut pas ki mamusala. Alors si kota on a yoki ye 30 ans, si bazola nanga na bandako. Tano ki muta 30 ans. 30 ans na ya Bishop Chatumba, on a passé comme le pas de Moïse, on a passé combo, on a baptisé Nicodème du Congo, l'homme qui s'est repentit en face du monde. Ils ont pas sungabatu. Mais si on a un moment oyo tozanango, c'est-à-dire Maman Wendy, on a besoin Afrique du Sud. Oh église dynamique, yoga combo dynamique, na mituni dynamique yango, ezali ya parti dynamique na Bible, na dictionnaire. Exact. Alors si comme le mouchoir na bango ezali mouchoir de faveur. De faveur. C'est-à-dire na kokoma wana. Ya pembe ba mouchoir ya pembe. Signe ya sainteté mais mambo mbona sima. Alors mouchoir wana ya mama wana babi mouchoir quoi? Ya faveur. Faveur. Faveur à Nzambe. Parce que totangi na 1 Jean 17 verset 1 Jean
Jean 1, verset 17, par la loi a été donnée à travers de Moïse, mais la grâce et la vérité est devenue par Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais Moutou Oyo ayambi Yesu-Christ de Nazareth, faveur nous savoir ngwana. Alléluia. Besoin de mouchoir, bala ça on a mouton tout faveur immérité. Azan a besoin de mouchoir là na mouton tout pour azwa faveur. Alors tout simplement si ko mama wana Oyo azako dénoncer bango aza mwana laisser partir mon peuple aza mwana oyo ayoki message ya Nzambe ya solo yango mona ke lomba azako dénoncer donc automatiquement ako mwana laisser partir automatiquement akomi ya biso azalaki Élie de Dieu égaré oyo Bible le na Matthieu 24 que même les Élis seront égarés mais sikoyo ndenga zongi biso na Jean 10 verset 27 alobi mes brebis reconnaissent ma voix je les connais ils me suivront soki boyoki mongonga ngo laisser partir mon peuple c'est les trompettes yango tolobi bo ba oyo nyonso tu bazali na maboko banyoka banganga c'est-à-dire tant que tu as laissé partir mon peuple, banguza, batanfu, na kokoma wana, c'est-à-dire tant que tu as émission à laisser partir mon peuple, tu as mandaté à dénoncer, à condamner et puis à enseigner bango. C'est-à-dire tambola ko banga Nzambe, okozwa faveur Nzambe. Mouchwa la maman, on appelle mouchwa basimsanga na nda unangai. Maman sali et tininga suna loba parce que maman Charlotte ya mukuse mwindu on appelle ce combo ministre de l'intérieur du bâtiment chargé des affaires mouchoir ko popula na ba mongo na mafuta zola nanga a popula nanda kuna ngai azo popula mitune ske na niki saka machine nazali muniki se fufu et pas nangeza machine ya fufu pa popula ngai nda kuna ngai ba popula ya ye kutu mama oyo wendi ba pesa ye ala la na mouchoir na mutu ya mbeto mais yangai ba popula en face de ma femme et mes enfants. Mais la dame là, elle fait quoi? Moi, Nasi manabi mais ah to comment na machine à fufu to niki sa fufu na mituna wano popole lo nini yango muta 30 na tuna na profiter na tuna yo tango ba ya epa na ngai ba sa la cérémonie na ondi ba sali pa mama Wendy mouchoir ya faveur batiki Yesu muta pesa ka faveur ye ala la ngona mutambetu mais ngai ta ba popolo na banda kuna ngai na mama Charlotte ya mukuse tia on a bengi ministre de l'intérieur chargé des affaires des bâtiments oh yo zo ko popolo ndenge ba popolo na ndako na ngai wana c'était pourquoi mais ko popolo ba so ko popolo ba ça dit ko longola tout ce qui est bien. Bâtir, va placer Yamabé. La bonne façon de te contrôler, il faut pas poupoula. Faveur en Zambé Lungwa, grâce en Zambé Lungwa, bonheur en Zambé Lungwa, prospérité en Zambé Lungwa, babé dans malédiction et côté Nambako. Tant que côté Nambako, incompréhension, yon na mama kitalatala, bana bino bakomi kobela, misala no ekufi, bozangi monga kofuta ndaku, complication côté Nambako. C'est ça leur mission. Bongo poussière makolo, oh yo tsu azwaka bazwaka ndaku nangai. Poussière makolo, la Bible dit, tout endroit que vous allez piétiner, je vais vous donner. C'est-à-dire en possession. C'est donc sur la poussière à Makonayo, Bazou l'autorité, où ils ont pensé une possession ya konyata, pe ko dominer. On tient le montou, soso, babouake di maï, balongo di masala, ozana au place yon soso nyata, moyen ou posséder, moyen ou dominer, exact. Exact, ya ngozo bazo zo batou, mabele ya makolo. Bato yon so basaka banganga. Soka linga bomo mutalbi, kende zuelanga yi makolo naye. Alors, c'est l'église ya pevalongo wana, oye bazouaka, makolo bato. Ce sont des sorciers. Baza banganga, baza bandoki, baza ba sorcier ba mandona, ba yena mission Yakobo moba na Nzambe. Yango zo Bible c'est dit que ils ont formé un complot. C'est-à-dire que les complots ça le complot pour tuer Paul. Pourquoi ils voulaient tuer Paul? Parce que Paul leur a dit la vérité. Bango ba boya vérité. Ba mona Paul à son côté la vérité, ba une décision. Ba la les nzala. Ba boyi baboyi komela jusqu'à ce que Paul soit mis à mort. Oui, pas n'anga pesa là qui gêne de prière. C'est ça. Ça là qui peut état de gêne. Parce que gêne a kafuka fait kozananda kunangai. Voilà. Ba o nyo surtout esalema, c'est-à-dire ba ya qui peut pas détruire ngai. Mais si ko Bible lobby heureux toute personne qui s'attache à l'Éternel, qui se retourne pas vers les oreilles de matin. Heureusement la karma qui n'a zambé. Yango moi bazwa o ba yela ki ezate. Yango eloko na kolobaka ke pa mama Wendy na Afrique du Sud que non. Nzambe mutaluka ki obima aussi obimi ba o batikali bakobima bakolanda laisser partir mon peuple, bazali banganga, bazali bangunza, batamfumu, bamandona, bambingundi, Nzambe azesuna ba bâtiment wana te, bolanda laisser partir mon peuple, botanga Bible bandaku, Nzambe akoyoka bino. Alors oui. Bible lobby dans les derniers temps, beaucoup Sabino
Jésus azana ngomba Ah, bangwana. kuna lisusuté oh azana mishwar akoza suna mishwar te oh azana mafuta akoza suna mafuta te oh toka écoute azana église songo na ba écouter na matoyi akoza suna mutande te. C'est l'air de l'esprit où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Yango le moni Bible Jésus-Christ Bible Jésus-Christ vous êtes en erreur parce que vous ne comprenez ni la parole ni la puissance de la parole. La première la parole de Dieu parce que ceux qui vont comprendre les paroles de Dieu puissant makalo boko le kangote est-ce que ceux qui nous emballent na ko on a destiné na et zo sengo le kana mushora mu jamais tango bota maki avoya na mokilio le kana mushora nani personne yo yebi ke na zo epselo ko mamso yeba kate obi ke poto bima na mokilia to za combien de milliers de personnes auto bunda poto ko bima na mokilio mamuso yeba kate tuna ba biologiste ba webisa yo kaka ndenge yo bima wana oza déjà vainqueur olongi d'abord na moment na bino tango papa bimiso na moki olongi d'abord kuna oboyi bandeko na yo plus de 1 million et quelque ba tetara bazala obimi vainqueur na oza vainqueur oyesu na mokile sika bato bazabo siko olingi suni pokuna solongaki siko otelemi na mokile o bato azomona boy olingi suba manipuler po oza vainqueur bondela nzambe na yo bien ni à gauche qu'on a moutouté et ça la moutumota ko sala yo faveur ou bien moutumota ko komisa yo ni ne peut me venir à moi si mon père ne la tue mille batanga pasteur té bishop té archibishop té et mille ne peut venir à moi si mon père papa moutaso azana makamona papa c'est Dieu lui-même mais papa pour la ni beaucoup maman yebisa bandeko bazana Afrique d'ici nebi ko bazolandanga bandeko danga surtout ba sportif bazana Afrique d'ici au moni message ndenge komi au moni bino bozo la mingi ozo mona ndenge mbongo ezokende botala nanu mouchoir ya espoir eza déjà na valeur to bakalo ko ba 2000 na calendrier lo ngama passer lo ngama pasteur eza na verset moko eza wana te soko moni yango eza na ndako na yo lero bandako pasola ngo déjà frère c'est pasola yango luka calendrier ata n'importe quel calendrier parce que eza na sens te c'est l'idolâtrie ya kozoka et puis Bible lobby malheur idolâtre bakomona bokonza likolo te parce que tango yo za na photo ya pasteur na yo na mwasi na ye na kata ndako mais sikoyo utilité okene bâtiment sikoyo za wapi parce que yo za okomino idolâtre et que koyo tia na kata ndako ne ko pesa lobi côté parce que depuis o tia calendrier na ndako na yo calendrier zo pesa yo solution na problème na yo te les seules solutions ya muto na masumu ezalika se repenti ndenge bishop a se repenti en face du monde qui sonité lobi ko yangwana po ezala biloko mbaleka ngaboto mutu so azali muyibi azali ndoki azali mutu ya misala ya mabe ezala biloko mbaleka ngakaye soni na kobanga parce que soni yango nde mutu ekokanga yo ah ngai na travailler 30 ans na lukuta na boma bato po bima face ya bato alongi soni et puis na kobanga bi ah na sisi bato na famille et puis ba yo que non Mathieu Mambweni tata kuluti yo mutolia ye et pas muto kokanga mangwana alors ce qui mutu alongi peur alongi na soni aza vainqueur azu sali yango coup de chapeau na bicho cha tomba ba oyo bakangami balanda ye batika ko fuka na bébé bato nyoso bazako condamner catholique balobi ke ba image ya mama Maria ya papa iso ki tata Joseph siko yo zu calendrier ya papa pasteur tshanda yo na église catholique bazako condamner différence ezani bazane moko moni pasteur place mo yibandimi donc moni pasteur est comme bato na nzambe yango na boza dignité erote que l'homme intègre il faut marteau beta bande ko nga bazana Afrique du Sud na mboka so eza mboka ko luka soko zwi mbongo na yo ningo zo ya pasi ningo na salisa bango yo salisa bande ko na yo sunga bande ko bazana pasi kanisa ba o bazana na Afrique na pasi soko lingo sala bien parce que nzamba agréa ka batuka ate po au sali offrande kabela bamba bola pesa ba bazana nzala pesa ba moya kolia nzamba ko mona yo agréa ba te belé alors to ko passer na deuxième sujet c'est que lelo ndeko moko akomeli ngai aboto en kombo na e ayebisinga lobi na kati église comment ça se fait que pasteur biso to lembi pasteur na biso soka yewana donc akolekisa 45 minutes azo vanter on nzamba pesa qui est bon entre guillemets nzamba pesa e donc voilà naza na voiture ya bien na sombanda kuna mboko alors que banda mboko to yebi keza nyongo contrairement na kin kuna tete za la te autant soko beta pe 5-6 ans botak ozana HLM bon voilà na lataka bien na kuna nga toza bien na bonga tout ça mais dans l'autre temps na kata ya église bat bazana ba chômeur baza o bazana logement te baza o yo baliaka te baza donc batu tout o bazana kata église mais discours nini ou cause à laquelle va tenir pendant 45 minutes comme moi Jésus et ça la katuana te toye la ka toye ba nzamba pambola ye ou bien toye la ka comme moi Jésus nazo peso signe hein voilà signe munene ya ba passer ozo ko bazo ko vanter bozuna bango poye bake bozuna bango za ya nzambe te et puis bango baza ya nzambe te zanini tala soki na église muntu azala ki mozui
akwei mutu aliboso ya koseka ye eza pasteur okomoni yo vandi na église wana pasteur asapesi okombo na staff na ye ntango bazomona wana ozokota babengi okombo wana mais soki pasteur aza ya nzambe amoni mutu azaki na bozwi na église na ye mutu wana akwei olie pasteur alela mais pasteur azopesa ekombo ya kose moquer de lui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont côté de Madame qui n'ont pamboli ngai. C'est-à-dire que les pamboli wana eza ya nzambe te. Les pamboli nyo se koute pa ya nzambe. Eza la kamuto atanto li yangote, eza ka eloko bato ba mona naka. Ko pambwa ma eza voiture te. Ko pambwa ma eza ndako te. Ko pambwa ma eza li le matériel te. Le matériel eza li conséquence ya kozala en ordre avec Dieu. Puisque Satan aussi, il lui donne la richesse à ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous avez qu'on soit dans bongo et c'est qu'on justifie qu'on soit dans d'ambete. Qu'on soit dans bandaku et c'est qu'on justifie qu'on soit dans d'ambete. Yango zona ba passer mingi ba koye na mitambo. Yango na lobaki makambo ya Nicolaïte docteur Nicolaïte. C'est-à-dire pasteur, so ga bandi ko sala ba témoignage wana a ko affecter ba passer mususu ba oyo bazana na position ya mutu kate, bazana position ya ndako te, abanda ko lakisa bango stratégie nini ya salaki po akoma na bandaku pe akoma na mituka. Et ça réseau. Tant que tu as côté na réseau, Dieu n'est pas là-bas. Puisque y a un dame, mon toit qui riche connaît Jésus a ça quitté. Mais Jésus a ce qui n'a pas côté, que le fils de l'homme n'avait même pas où déposer sa tête. Mais qui pouvait dépasser Jésus-Christ en richesse à ça quitté. Nous n'avons pas vu que Jésus-Christ exhiber ses avoirs. Comme les lois passé les coutumes, il y a pas passé les lois. Dans la seconde église nayo. Bozan église nabino, bomoni pasteur nabino, a comme un langage à côté de liboso nabino, qu'on vantait sa prospérité, yebak il s'est déjà éloigné de Dieu. Yango moni ba sango église catholique. Ba sakana uniforme akonata. Soko lelo na église. Église était ça na kabea kamwanga. Alati ndenge moko na pasteur za na Rome. Akoye ko vante toje te ke toje na ngai oyo eleki toje a passer oyo ezanle eleki toje a be oyo asadi messe na Afrique du Sud te bakuza na ngai wana te toje wana lati ata oke et pas pape les dimanches là c'est le même toje prêtre à lati na katakokombe. Est-ce que ça nanga puisque basoko kanisa ke biloko nyosi ya mokino ekotikala et il faut ko tala ba ame ya batoyo mais le biso tozali kozala na place mingi ya biloko tozwi koleka salut ya bato yango zo ba pasteur bazo linga so société matin nyonso ya kosala salut zate ba pasteur ba komi kosala ba fiche lokola pasteur oyo azana na église à Panthéon azo sala ba fiche asali ba fiche wana batie ba montant ya peine soir c'est-à-dire que bato wana bazali bato Satan bato diable bazali ko vanter ce qu'ils ont bato wana bazali bato ya kolandela tina suka po bana nzambe ba yebake bato oyo bazana nzambe te bato bazo ya pona ko détruire bana nzambe et puis boye ba bango que misala na bango za ya molili basini yangoyo ya ko présenter matériel mais faut na mutu ka bemboy mais faut na sala boy ba ko sala tout ba ko escroquer bato ba ko sala ka bato makambo mususu azala kawa atende mutu na mutu abi bijou na yo nzamba la kisinga ike et Satan a sala katesiko faut frère bato balunguli ba bijou ba bwaki puisque sana ba démon bato balunguli ba contact ba voiture ba bwaki sana ba démon ba mususu ba balunguli mapango na bango ba bwaki démon asaka mapango wana ba ke ko c'est pas pasteur. Pasteur s'enrichit au moyen de l'escroquerie et les chrétiens qui sont dans son église sont en train de devenir des pauvres. Son communiqué à pasteur Rabino, abandi koloba na langage wana kat église, yebake c'est parmi les réseaux des mafieux, des satanistes, des diabolos qui sont à la recherche de matériel baboyi sali, baboyi kokendelona. Shuramboma yolo binde nini ba pasteur msana bango donc lelo koma kotanga bible mke mais ndaku na invité makambo tu vois non to c'est ton avaté bible le Jésus Christ s'est fait pauvre pour biso to s'enrichir yé o ya l'équipe biso na makamyo surtout liko na sesa ya yé donc nyoso total na mokilo yé mais soka me commission pour les pour biso to so bango sko na éviter bango sko lo ko maliza bozipo na banani et puis so ka lobi ke bilamba ndako azana mais Jésus Christ va bilamba na ekutu ba wela mo ezaki ba fele yo ko na ta mokolo moko de son vivant atika lo bata et la mo ala te leki ya papier non nzambe so ka pamboli ça m'a bêté
mais apamboli yo po nyokola bato et puis la plupart lelo bande ko azola na image oyo la plupart ya bato balobaka ndenge wana komona eza na bato bayebi ndenge abandaki bato wana bamona ndenge kozaki no pene loko te mais so nzamba peso pourquoi lingo tcha baninga mal à l'aise pourquoi bandimi o yango moni toza na raison koloba za ba esclave bato wana ba commission bato ba mona ki ndenge oyaki oyaki bamusuna lipapa basombeli na sapatu basombeli okrafa basombeli loko si loko mi obali na mwasi ozwi na banda loko bi kotelemela bango so esa bango ke nzamba sa pesa ngai talanga bino boza boye mais soki bino zaki mutu na nzambe ya solo bato wana soki yoko nzambe ya commission ndenge wana ma komisa pe bato wana baza pembe na yo mais c'est la paix bango parce que c'est le même Dieu au moins te yo za déjà mbikudi yo za déjà tafu moza déjà li oza déjà nani mandon. Comment expliquer yozo prospérer l'église yo te ya kabatona bazande ngwana 5 ans 6 ans papa mo avanda no pesa ina kombo masaka mutambo yo batani ngono tili mo zo sabango que non te ngai nzambe na ngasali ngabo frère c'est rozo landanga mon église ande ngwana soko za mutu za l'esprit ya nzambe ko vanda soute parce que batebeli bazo comprendre likambo te nazo ba mille fois to yepo na ko encre correcteur te mais to yepo na ko éveiller conscience ya bandimi bandi ba comprendre que ta oyo eza souta ya lobité ta oyo ya lelo eza souta ya lobité o muta ko ya na kati église pasteur banda ko inventer moi mais nzambe so ka pesi yo basi na bana biloko eza yo eza batu nyo souté yo lingo twa tu mala les l'église oyo zo presser mo musu 5 ans bazo batu ba ya wana pona ba mona bozuna yo te batu ba ya na pona mona ndenge batu ba ya wana pona bota ba misu ba ya na pona ko ba solution batu ba ya wana pona makambe bele afina bango yo siko komo etale bango oyo zali mais siko Jésus Christ ko tombole mkoni yango na zolo bate. C'est la raison pour laquelle tu vois dans nos églises la prédication sur le retour de Christ, sur l'enlèvement de l'église. Et te yamaka te. Puisque ba passer nous basa ko banga ke soki akufi akokende felo. La bonne oui. Ba pasteur mingi basali awo. Basali ko banga ke soki akufi akokende felo. Puisque plupart des pasteurs sur 9 nzamba satiki bango. Nzamba sia boyi bango siko la meilleure façon ya ko distraire public na bango il faut ba tourner public vers le matériel et puis baza ba fidélité mais public fidèle baza sous ba fidélité public wana ba tourner ce public vers le matériel siko public akobanda ko gêner po abala yango mona ki batiaki mama wana apo ko na poudre nzoto mobimba alongwa na chambre a traverser tina na salon poison libala. Alors, parce que bataille salut que tu y a qui n'a mokili pona mabana te, tu y a qui n'a mokili pona mbongo te, tu y a qui n'a mokili pona ko préparer retour na biso na destination finale na biso. Ba détourner bango na bataille wana, ba komi côté bango makambo di bana, ba to baza ko gêner na église ka pona mabala. Et puis on commence ko ba pagano bana ba se basaka di bana, ba ibi ata nzambe te. Abana ka tous les jours, abo makadi bana mabana tous les jours. Oui, le que c'est qui singa mo comme sur na côté église moko. Babengi beglipo biso to ngi batu biso ba sportif fele biso sala na ba boîte de nuit makam obi ke na uto za na ba sero na ba boîte de nuit obi ke to ke église ko batu ni kaka nani azana besoin libala ba sera na ba bimanga oh mais tout ça na butu na fond na mibali mususu bunga bimisu de église azo lukani ah mais c'est ça les signes là asa déjà na mibanda belé c'est quoi yazo comme en église au lieu mutu aninga na ba te salut au lieu mutu aninga wana awuti na boîte de nuit na mibali mususu tango azo une église azo ya po ayoka makambo ayoka ka libanda te siko tango azo ko te libanda na kati église azo ko bazo te makambo mabala ozana libala te ozana ni yazo munango ke wo église te puisque soki na lingi mobali na midi na kozwa so de ngambo na 15h na kozwa siko soki makte ya l'église ezaka ka sur libanda mais mieux faut tu na ba boîte oyote tu ya na bangando yote tu ya na ba bâtiment oyote puisque on est en train de nous prêcher et ça dit lukuta. Et ça dit le culta, ce qu'on est en train de nous prêcher, c'est du mensonge, puisque ce qu'on nous dit, c'est ce que nous avons déjà dans le monde. Inutile à que l'église, en gros, le bateau, l'église, babongo à makate. L'église, la besoin de l'eau, et bon, on a battu. Alors, ceux qui va passer le Congolais, on va se vanter na biloka mokili, bilamba, biloka mokili, etc. Balobi bien, Jésus Christ de Nazareth, liboso apôtre Pilato na Hérode, les deux ennemis girés, bayokana qui pona liwa Yesu. Mais, bazongi c'est la lingwanda et pas il y a Hérode, mais Hérode a l'actif tenue royale. Et là qui s'est confirmé que bilamba olo palata ezayaye. Voilà un pour répondre à personne congolais. Déjà deux. Et puis ceux qui toquent na musika, ceux qui balobi pour la mambotali ma pamboli. Et puis mambo kolona biloko to ça bana nzambe que non. Vraie terre oyo fertile beaucoup kolona ezana mukada Jacques 1 27. Lona bana babola
lona na baveve nzamba koyoka yo bango bazali ba mandia spirituel po balobi basalaka Jésus Christ de Nazareth ya la ki na identité champatier musali mabaya na tongo azalaki champatier ce na tuni ba pasteur congolais partout na monde bana nzambe bolandanga so pasteur na yo alamuka na tongo te azako se ranchir na nzoto na bino ilakisi baza ba serviteur ya nzambe te nzamba benga bango bongo te na ko pesa ngo réponse c'est-à-dire na 1 Samuel 16 Baltine et pas ya famille ya Isaïe papa ya David atini prophète Samuel pona ko kende ko élever Samuel David na ndako ya papa na ye akei akuti bango bazali ebele mais David azalaki moboko libi bibwele mais ba élever devoir famille na ye akene ko sala et pas Saul mais ando continuer misana ya pate ko sala nzambe zalaki complément ando ko bongisa lola alors soki bango balobi que non basala ka Jésus Christ de Nazareth mais Jésus-Christ c'est pas pour rien azalaki champatier et ngolo banini que non oyo nyonso to akolanda ifa porter croix na ye vraie prière penza aux ala mosanto aux ala pagano il faut la ngana tongo mutala mokana tongo assemble te anoka parole ya nzambe c'est-à-dire asaila ka oyo nzambe alobi vraie prière yango ala olamki na tongo ko luka siko na mituni ba ba mokana tongo ko sala na nzambe bi bango te nzambe bango siko bango tant pourquoi bazo la mokana tongo te bango bazali ba mandia spirituel o bazo ko lela bana na nzambe yango soki botiki ko pesa bango bambongo bokomone bakangelo bino wakanda soki botiki ko pesa badimi bokomone bako ina bino yango botinda bango bakeluka musala na tongo ko saela nzambe ezali ya ofele bazwaki ofele bakopesa ya ofele c'est-à-dire tout simplement babima na bisika na onzamba zali te tozo koloba et puis na ina compléter le message auto loba même Jésus-Christ yemo so otangi bible omona banda botama kitina 11 à 12 ans à bunga ayeko mona nakaka na 30 à 33 ans 18 ans de silence mongo ezakawana azako sali musala musala mabaya musala normal asala ya mabaya et puis quitte Jésus mundasali quelle onction Bishop tatu balaga simbo sisa émission so na ko poser mutuna moko yasuka na kansi ba mama mi balé c'est toujours ba maman et na yebsinga bi mais Bishop par exemple ça nzambe tozo landé fuma mingi parfois tozo landé na famille bana basi bana mbali mais problème mo eza que azana retenu te na langage en tant que musa na nzambe so aninga loba o maman na zako tia soki ndeni nini alors donc tonito yeba est-ce que vraiment ezokende na cadre à laisser partir mon peuple ou bien eza ezaleli o ya yemo non écoutez Bishop c'est là pardon en tout cas tu faut pas comprendre le moko omoni l'homme de Dieu oui mutu na nzambe o yazali déjà repenti azolo makamona tant que médecin parce que ce qu'on a besoin de alléluia bon de comprendre le sens na ngote oh Jésus au moins même biso et choka biso mo mais tout le monde que yo ke ndake pa munga si na tani mutu na za répondant qui na bimo to lobela pas munga munga na soka le biso oza li kwanza wa posa munga te ezako au fond olongoli bilamba olaki se place le kwanza ezali à ce moment otala bandi ko simba tala ba ko pesa traitement ni c'est pareil na mutu na nzambe soka zolo makamona par rapport ba azolo bango bien par rapport ya ba pasteur oyo ba langage wana maman bazo comprendre on ndao na papa te na bande ko musu parce que bateau ba pratiquant na ngondi bazo comprendre et loko ni azo transmettre il faut choquer il faut non ça langage ceux qui c'est la vérité ba meka kolimbisa mukie mais c'est la vérité qui doit être établie parce que une vérité dans la bongo te et comme voilà sous message te comme massage ça sous bien te Bishop ça aussi ko yebisanga lokola mama wana tolo banini mama oyo bazui ozwa seringue zwa par exemple seringue na yo zwa mafuta lui tana sama ko na expliquer ni mais Bible eza na langage musuté c'est la Bible esi biso lobike pour ba tozo nga baza la choquer na Bible bombe loko te Bible lobe eza na mutu moko boye na Bible eza na histoire moko papa moko boye mwana kufaka moi ndeko na mwali ne feza la kufaka siko moi c'est atikalaki moi c'est un sali makasa yeko bimana ndeko na je quoi et puis lobi il a sué contre terre mutona boy ko botana moi c'est ndeko na c'est la postérité de Judas voilà postérité de Judas Bible bombi bisoté puis lobi a sué contre terre Bible parole de vie et bombité Bible lobi na biso Adam connaît sa femme Ève pour connaître les ngolo bani mais balobi tam souvent propre par rapport à ndenge ça expliquer non ce qui connaît en lobango siko dans nos langues tu vois j'utilise ce qui a été utilisé. Je n'invente pas la forme des mots. Puisque pour yo kananda kunayo, il faut ba charlatan wana pasteur, ba charlatan ba prophète wana, bazo kanga bino pona nini. Puisque ako choqué na mo oyo kate. Mo wana choqué yo, mais dominé yo. Voilà.
puisque ntango azolobeka zwa seringue benda mafuta fongola makolo kotisa na nzela ono ya mwasi pompe cette fois oyoka nanu likambo ndenge wana na vie na yo te puisque soki abandi kosala philosophie yo akopesa autant ya korefléchir tu vas te ressaisir le non non naza mama naza mwasi nakosala likambo boye te maintenant quand il utilise le mot que tu n'as jamais entendu ces mots là te dominent yango zomona moi j'utilise les mêmes termes que eux pour mokolo yo kozala en face d'un prophète malfaiteur. L'homme dit ça, il utilise ces mêmes termes. On dit, oh attention, laissez partir mon peuple. Et c'est le moment camboyo. On se ressaisir. Parce que ce que tu dis, c'est na contenu, na contexte na côté, beaucoup comprendre et puis beaucoup tikala ka kozala ko comprendre ba ko manipuler ka. Yo ko kanisa te ko tala ka ngona bana na yo na babokino na yo na batunyo swana bazali bato baza ba blessé de guerre ba peuple oyo nzamba zana posa délivrer yango zo tout ça ko s'intéresser na ba peuple wana soki yo nano yeli yo te oza normal hein c'est ça pour laquelle tu réfléchis que oh il ne peut pas dire ça yo kanisa mon âge ici 50 ans na komo ke na 50 ans parce que le 1er août et ça 50 ans na ko sarpe anniversaire na mibale tena tena robina soute tena robina soute ah ouais alors c'est comme na robina koza na vandi bino bovandi na caméra ti na suka parce que soki na bini alors robini ke papi ke na ko soso bilo kwa ah akotia lisusu ango alors c'est pour vous dire que exactement que bino bo comprendre que quand on utilise ces termes boyeba ke ba victime baza ya makas ya koleka. Il faut utiliser terme ya ba charlatan wana bakari c'était que bazo que sur le terrain ya ba terme wana biso to kobanga bango biso nde tozana esprit supérieur ya ko dominer bango ko yebise bango langage que ils utilisent yo ko banga te soki ni kamongo na ebeti porte na yote yango nde ozomona tu as le temps d'expliquer mais tout le batoyo ils ont subi ces atrocités lorsqu'ils vont t'expliquer on comprendre qu'est-ce qui se passe na obatelo mo erote. Alors, ce balobi que non, Bishop peut-être marqué, Azako Loba, Azako sonné ma bena mato, il n'a pas battu. C'est vrai, mais tout ça soit dans le moment où tu as berté na katali pate. Il faut tout employer, oh yo bango bazako Loba. Mais surtout que na ma commis, balobi, yeso alobi, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. C'est-à-dire mutu aye ko luka lobiko et pas ya nzambe. Mais nzamba alobi ba ko pesa biloko ya bana ba mboate, ba qualifier mboa. C'est fort. C'est-à-dire ba qualifier mboa, nzamba zo qualifier mutu mboa. Biloko bana na kopesa ngona bambwate esengela ki muta choqué c'est-à-dire a choqué yo a ke barrage atala yo esko ko luka lobiko yo luka lobiko te moi ça na koti na discernement bambongo eza biso o to tanga makite to kana mate hier no présenter biso poto yo zo lobiko na nzela na ye alobi bien vaut mieux bana balia ba miete mikokoli oyo ko kweya na sia mesa ngala ko lia ngabi lobiko na yo kondima na yo ebikisi yo mais to keli susu musika Jean-Baptiste ayebi na kolobabi les races des vipères qui vous a appris à fuir la connaître l'avenir. Nani ala kisibino ndenga ko kima kanda ya nzambe za ko ya. Race des vipères bango a choqué les sous. Et la kisi siko yo tang ba choqué pour côté ya Yesu Christ na côté évangile il y a deux choses différentes. Baba to tena bâtiment ba auto ya évangile biso to ya Jésus Christ de Nazareth. Et la kisi mbeli qui est ma mère qui sont mes frères. C'est ça Jésus Christ. C'est-à-dire, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne se rassemble pas avec moi, qu'il disperse. Wana côté ya Jésus Christ. Pour l'instant, enseignement na biso, eza ya kozokisa, osali choix, na bimi na mabe, naza sauvé. C'est ça Christ. Porter la croix. Merci beaucoup. Bilobate ko balandina si to komina suka émission na biso, tango et obligé sur matokata awa. Na opesa malobana moko na oesika pour apesa binombote pour na resuccès masolo na bisalelo maître Chouambo olobi woni. Merci mingi na ba sportif nyo surtout bazolandanga de partout vraiment surtout en Afrique du Sud. Merci mingi parce que maître Mukishi Alain Ilunga Komanda boy resi ko le fuka en tout cas boza kolandanga partout bozali bozolanda pena ba émission oyo na bande ko mususu bo diffuser ba émission partout boy sape ba sportif ba telema malgré na communauté kuna ba bazoboma na moi mingi. Parce que sportif entre bango to éviter pourquoi. Donc message sur côté la bino comprendre que c'est l'état de laisser partout le peuple. C'est pas un temps que ça la makamo so ça la bino wana. To nyoko comme déjà trop. To nyoko comme titanini, ti mukoloni. Donc ti mukoloni il faut mutaza la libre. Ti mukoloni mutaza la franchi. Ti mukoloni mutaza la réellement pédal libre. Merci mingi na maman de 5, Carmelia Christy Mboma, Melvin Mboma na Luanda, Delicia.
merci mingi na sportif nous soit Zolandanga surtout groupe na biso pe Aerotech na l'homme intègre. Donc merci mingi vraiment attention Olanda image oyo boko melaka biso na se ba remarque parce que za ba tozolo makamo tozolo ba na bi que zo choquer bino pour esa vérité. Ce que ça dit vérité te engagé choquer te. Mutu mwindo za prêt à la vérité te surtout un congolais. Aza nous prêt à la vérité te. Yango moni zo choquer, ils ont bête la mitema mais c'est juste pour vous sauver. Et ça le Congo bololo, et ça bololo, mais ça peut bi sur la malaria maman. Et ça bololo, mais ça peut bi la malaria. Bishop Tatumba. En tout cas, merci. Wendy d'Afrique du Sud, Yebake, tu fais partie, il y a laissé partir mon peuple. Télé ma place aux alliés, continue ton travail. Ce qui message est ali, Tindre Bisso, Kobangate, nous sommes ensemble. Napesi, équipe Nabiso Mobimba, Tour de la vie, Napesi, Aerotech, merci pour la moussala, pour le courage. Au Mouni Makamboy, na Kende Kolubango, na chaîne Moko chrétienne, Zaliawa, Babinga en Kazarema, Bakatanga Yango. Bakatanga parce que pasteur charlatan basanganaka bakekuta na fleur wana ya Kazarema ibisi que soki o continuer na chatumba to kufuta lisusu te. Alors frère wana asadaki choix na ye abi akende na bato bazoko futela ye chaîne na ye kufutela bâtiment na ye a vérité o chatumba sokoloba. Ah, c'est pour vous dire que nous avons fait la différence. Boye bake, toko bangate, toko tikate, toyo ko attaquer mutute, mais toyo ko la vérité. Aerotech boko tabo s'abonner massivement puisque Churamboma azadi na calendrier, ça fait plus de 200 sujets. Alors beaucoup de mbabiso, beaucoup côté na biso na bandako, nzambe abattre bino na pesi mama catch mère de saint. Et comment diminuer hein puisque monsieur bazo banga bi mais Churamboma 200 sujets. 200 bobino côté na bandako ba ito na combien? Voilà. Et là on a compris est-ce que Saint-Esprit ba limita kango? Message. Oui, on a le bien, bo ba on a biso na bandako na bango. Nzambe azala la bino, mato na bino efungwama, na bino bekai ekweya. Bolanda laisser partir mon peuple, bo s'abonner massivement na Aerotech, la qualité qui fait la différence. Alors bana nzambe partout dans le monde entier pe bozali, to komi na tango ya ekofo beta CT vérité ne muteko kango la biso, vérité nde ekosa la différence ya Congo ya lobby. Nzambe amona bino apambola bino. Bon dimanche, Bipa Ibozali. Bon dimanche, Bipa Ibozali, en Afrique du Sud. Merci et belé, nandenge bo kabola bémission na biso, nandenge bo partageaka, nandenge bo landa biso. Mama Wendy na Djobour, tu sais très bien que l'émission est comme la yo. Bon, dès que tu as dit tant au tindi masolo, tant au tindi ba remarque, biso to diffusant justement puisque ça démarche dans ce moment lelo pour na ko traquer ba pasteur farceur, ba pasteur escroc, to ko traquer bango jusqu'au dernier souffle. Donc alors, Boti Kalamalamu Tokomi dimanche prochain. Entre-temps, toujours c'est la... Laissez partir mon peuple, laissez partir mon peuple. Laissez partir mon peuple. Merci beaucoup, merci l'équipe de laissez partir mon peuple. Ouais. Merci, bye bye. Ah, Tovanda, tout le matin. Maman, oui.